Ouais, moi c'est Gâteau. C'est Gâteau de Paris, donc le véritable Kassavar. Kassavou, au centre-ville, donc dans le centre, masse à tout. Dans la cave, tout dans le centre-ville, tout ça, bon, Rocky Massamba, la Sylva Paz, Aléa, deux fois, quoi. Il mange à solo sur les qualité. Check. Flair Monde HD, chaîne Nabiso Yasika. Tous s'abonner, Bissonio, Soché, Demo Wemo. Moi, c'est Mandef. Toko. Salut ma famille. Le cube qui gagne toujours. Flair Monde HD, YouTube. Ici sur le faiseur de stars. Déjà à Paname. Big salutations à vous. Grosse force à vous. On est ensemble. Flair Monde HD. Targaz. Internet na pesi nombo tebisika bozali bosabon en direct. Il y a BHK TV, il y a Papa Nabiso Djibril Biyaki, les jeunes entrepreneurs na pesi babote esika zali na sima caméra to sabon on a Lionel Mayakapongo na edino image de basimbi réalisation. Il y a émission à Lilo to pesa bino eleng babi tozo katisa vraiment chez le voisin babi to bazaki qui déjà na surveiller le fleuve. Donc, surveiller le fleuve, aussi qui a comment bien surveiller la musique. Alors, qui va surveiller la musique, qui va surveiller l'autre? Nakatia Platon, Nazanga Morote, Nazana l'un des animateurs parce que na Brazza Zobunda Moro, na République du Congo, Azobunda Yemoro. Ndeto yebi yande tozuba information. Donc, Eza Bongo, Abidjan Ngotima. Balobi, ya extra musica, ya Yemoko Roga Roga, on a pesi vraiment beauté, et Sika Azali depuis quelque part. Donc, voilà. Extra musique à boyebi keza rami balé ya roga roga na msuswana mais lelo foma to sola wana te to sola foma na Abidjan Ngotima parcours na ye abana musique wapi ba idole na ye ba to foma o baba ngisaka ti lelo parce que bo uta ko yoka bokoko là abetela biso Casino de Paris et na information to so qui foma na kati ya source Adidas Arena eza en cours. Il y a signature. Donc, on a ceux qui sont sur le même langage, Lionel Mayakapongo, on sait vraiment au fond de la caméra pour tout panzateke. Naïmoro, les grands Ngotima. Abidjan. Bonjour, Abidjan. Bonjour, grand prêtre mère. Bien, bonne santé. Non, ça va par la grâce de Dieu. Bonne poto. Poto est lengi. Nega yozomono. Ben, ils ont changé, tu na vimbi quand même ozomona matamate ah noyeka boete hein on doit changer ton dirait donc changement ekoti mwa muke changement ekoti mwa muke ayo mo litama hein et puis na linga pe munene mingi ti ah linga munene mingi ti bozo garder toujours design pour la mona teinture malgré moi ya poto ça va malgré poto carcaire climat yakin ça va boni séjour boni vol les gars non to yaka ki bien la condition normale. Tout ça bien, toujours vivre bien. Quand on a qui sur le Casino de Paris, en tout cas tout ça bien, par la grâce de Dieu. Makambo te le Casino de Paris, ceux qui ont un message européen ça va faire na bino qui présent wana, ça va on. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Message ali na kosenga bango d'abord merci parce que c'est pas facile là on a poto. Na ba makambo to utako kutana nango ya ba corona. Donc ils ont facilité ko beta na salle. La période où il y a poto sala monene autour de sango vraiment en tout cas na sengi ba congolais ba to diaspora nyonso ba na poto nyonso vraiment to sengi bino merci na soutien au bino ba apporter na kati na biso ba mission extra musique pena leader na biso roga roga vraiment merci na bino na oyo bo sali pour na biso quoi. Moins de un mois il y a promotion, il y a lancement, il y a concert Casino de Paris, moins de un mois Casino plein. Boyaki na nini na banzoto? Non mais grand prêtre Azabongo. Boyaki na nini na banzoto? Na tuni boyaki na banini na banzoto. Elo monte. Biso même na ba Sephora na grand prêtre ala kabongo so azo beta conseil. To préparer ngote photo ça ba 6 mois, ba 2 mois, ba une année non. 1 mois, na une semaine na mois likolo. Plein. Tout ça c'est la même chose, na ndepé tout ça na stade Masamba débat.
promotion oh bochela faire libaya non to bochela libaya te ça ba ya zakana bomo na ye ya lenga trop abanga trop faire abanga te bochela kende libaya non to chela ga libaya apesi bobotola ba marketer bokacha bo foot bokacha bango braza ba Christian ba yawana influence ba kasi c'est pas ça déjà président Ferré na président Roga baza bato moko basolo na bango bien ezaka bato ba memaka ba interprétaka makambo mais voilà mambo interprétation eloko ndo salama eza déjà mboka moko te eza deux pays ezali deux pays mais na kinwana jour on peut président wera so na chaka libaya betaka donc achelaka libaya moninga na ye moko Didier Lacoste grand prêtre Didier Lacoste achape libaya jour te mais o sona mabende ya Roga te ezaka bomo donc faire azana bomo ya mais bien sûr ya Roga bien sûr ya muta solo bien sûr soki batiki biso na bango boye pena fara to beta na yebi so bakobimela wapi ta bagola balando bagola lingako bagolwa babangaka trop balingaka trop biso to comprendre bango ya solo bagolwa balingaka trop bazaka calme ten esprit baza bato a panique faut bazaka calme esprit na discipline bazaka so bamoni mo eloko na biso to kufia biso bazaka calme te bagolwa to comprendre bango déjà. OK, merci beaucoup. Donc voilà, je salue Nadège mondiale, Nadège Bomei, la mondialiste, ami moi ça pembe, atiga basi ya mwindu na défaut. Donc bambote esiko zali, bambote na Rodrigue Titemoka, bambote moi esiko zali, sans oublier Jires Manzambi. Rocky Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola, bambote esiko zali et na bossa na tête Del Pio Matuba, balobi MP3 en direct de Belgique. Tous sont en bisika makambo bandaki. Ouais. Avant to koma na bokoko, to bandaka wapi? Yebisa biso na avant loba. Sala sona mwelo mobo pour te comprendre. Ba mona peke izayi wana ne mutava na kiti. OK. Ale bulu jama kwala katula tsande ngachi yuko katamana laka. Yayi lele. Yayi. Ayoyo. Mama Jore mama Mokondi. Bino ba ko roga wapi ye? Likofi. Toke kamata boma wana biloko ekangi mboka na minitso biloko ekangi sefa ekangi poto ekangi partout nde générique nazo sala ba créole so avant bokoko ezali na basino bali pongole balingembo balina ba pese maladi ba memeli biso moto nyonso se pro molima mbeka. Merci beaucoup Djibril. Et Nabata Djibril Abidjan. Donc voilà, merci beaucoup. Mais tout bêtement histoire. Des retrouvailles pour tous à l'espace du parc Virunga, chez Mama Dina Bikembo. Situé au numéro 10 de la rue de l'Escouvrier, 95 200 Sarcelles, en région parisienne. RRD direction Creil, descendre à la station Gare des Sarcelles. Prendre bus 270, direction Villiers-les-Belles, descendre à la station rue des Fers à Cheval. Espace Parc Virunga, votre cadre de restauration spéciale grillade, cuisine congolaise afro-antillaise. Ouverture lundi, mardi et jeudi de 17h à minuit. Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 11h à l'aube. Renseignements et réservations au plus 33 9 55 18 08 68 ou au plus 33 6 12 79 28 74 ou encore au plus 33 6 95 12 64 77. Adresse email julesbikembo@yahoo.fr. Bilei ya bana mboka, ntaba ya kotumba, ngulu, dindon, poulet mayo, poisson tout modèle. Ya kotumba, détente, vraiment cool et en plein air. Oyo, bazanga kate. Espace du parc Virunga, chez Mama Dina Bikembo. Kembo Nankembo. Parcours tout le monde déjà ça succès déjà c'est bon, musique qui répondait déjà, batterie et vanda déjà, te bique hein makamboza la rasa nzoto mais to na peto yeba yo Djibril outa wapi obotami wapi Abidjan Gotima comment Djibril continue chaîne de guerre non c'est normal Djibril
Bima a raté de la pardon. Djibril Bima pas melio. Donc voilà. Abidjan Ngotima, pour notre parcours na yo, au banda musique ndenge nini, comment tu t'es retrouvé chez Roga Roga parce que c'est très important. Oui. Ba toi monyo na casino, ba ebi ke au PC makambo mais faut ba quand même au uta wapi. Non mais ngai na travailler pe na ba groupe ebelete hein. Quand ndenge zala bande to kola kana mo ba groupe mike ba quartier. Après ko longo wana na kenda pa vina nga dudu copa de mi amor na PC ba mbote ici ka yali. Après kuna na se concentrer na sala ka mo ba musique ba interprétation quand ndenge yala kana yima ka musique ya batu nyos. Après kuna na yi extra musique pas président Roga l'ambassadeur suprême. Monsieur l'ambassadeur Tilelo. Sur de ton vrai nom, ils ont vraiment Abidjan Ngotimato ou les Arabes? Non, waneza ezaka batunde ba pesaka. Mais za kombo pene kei. So comment tu t'es retrouvé à Abidjan Ngotima? Non, Abidjan Ngotima ngai moko nanu nakutana vient na mo na Côte d'Ivoire na ya Musoko. Aloba nga omoni ke yonde ngozobwaka boy. Est-ce que pena na Congo Brazzaville wana on dehors ba kila mbongo. Sana ni matero ko bwaka lokola yo boy. Bato basala ba magambo mingi za ba ivoirien basa mingi dégager tokola ba DJ Arafat tout yo faut ba bingo Abidjan yo pena fo komono peneza la ka Abidjan Ngotima aba masa pe bazwango ekoma pe ndingo wana pe kina na ngopea nazo pe normal pe za mboko pe na sepela nango ezali mboka moko ezana yana culture moko be na kacha musique ko comprendre te ya mboka moko eza show na sepela nango pona bongo bon na lata ngo pe ka repeto beta ka pe Abidjan eza pe na mabele ya Roga Roga bakosa yo te na Abidjan ndezo tangela nga batu mususu wala so tolobi to chaba mabaya to kolalisa bango mabe non la tangite voilà to kolalisa bango mabe donc Roga Roga kanga déjà parti wana tout donc elle wana tout ya biso ya West Afrique voilà donc na ndima ko mona na sepela na mboka wana et puis na culture na bango OK bon suko Ngotima Ngotima bakombo bayaya oui biga bayaya bo bazaka na basekuna ba benga Ngotima na cadre que non na timba trop obetana mbata ko ya kawo tete o ngana bango chimo ngana ebetaka bato so abeti mtumbata kawo na animation siko na animation OK na animation siko bango nyonso na Congo Brazzaville moni nde batikali wana ba animateur tout wana na beta bango bakawo tangelanga animateur ni na za na Congo Brazzaville wana ou za na succès na minute akangi France lokolanga Oka casino te sali obo. Te casino te même na Congo depuis na Congo on a vona ya kawa. Oka casino o jero ga oka sali mabe. Mama la yebisio casino de Paris o moni wana tinde na sali ba makambo wana. Ekozala na animateur mususu akoleka wana te. Na tiki on prêtre suka pe ya libela. Nazo na oloba no ya solo on prêtre suka pe ya libela. Bato walinga ba lisusu histoire ya extra musique. Nouvel horizon na Zangulu. Ezaka ndenge nini? Ah, olobi nini? Bandela bandela na yoki bientôt na lobby ya li solo ya extra musique moni mo extra musique extra musique oyebi siko ezaka mibaleti te ezaka mibaleti extra musique eza moko au partout ba yebi dans le monde ya Roga Roga nouvelle horizon bonne nouvelle horizon non ya ba petit wana bango bazala bala distraction bango bana distraction na bango wana za distraction bako sala ka eloko moko pété wana za distraction extra musique ezaka moko ya Roga Roga suprême obino boyebi wana orchestre zo tangela nga wana leader na bango azana leader na bango ndena mais ngam na otro ba question ya moni oyebi même la leader te donc za orchestre à loisir ezali bato mo bavandi na baoka boto sala groupe na biso to beta ba mbunda na biso abo beta mbunda bazani sika ba okete bani sika mais parce que tout le monde a conflit le comme makasi par rapport à bango ba ko sala conflit na biso te na lobi no eza ba orchestre ba quartier. Bon, attends, qu'est-ce que quartier? Qu'est-ce qui se passe en fait? Elo ni ngolega. Ezaka ke no bavandi ka ke bobo. Na Congo nde to fandi boye. Eza na orchestre moko ko sala mambo Roga ko sala te donc to mekana ni ko chrétien mo tanso to ko za gazeta ba orchestre quartier za ba orchestre ko to ngana ko lobela na médiaté. Ya biloko mo za na ba quartier bon banan ba so répéter kuna ba intel to yeto boy mo miso. So mbana mo kanyoto to bogi mo mbongo. Eza biloko ko to ko lobela na be mission ate ba yebi bango te. Orchestre wana. Extra musique ngo za boni. Na ucho mona moko soki El Paris. Bextra musique ngo za ebele. Oh ya El Paris be bimi. Eza ebele no zo moko ucho beta concert wa extra musique El Paris. Eza ebele. Ba orchestre zo tangela ngona se feza ba orchestre ba quartier. Ba beta ka nulle part. Eza ba to bazo distraire ba population, bazo distraire public. Mais parce que Roga pas goza la partout te. Partout eza Roga. Congo tout mobimba Roga. Congo tout mobimba Roga. So elo Dieu zo sala ke Roga se retrouver yemoko na trône ata adversaire te.
roga zala na diverser. Ben oui, et ça là quand même, on a tellement fallu à na ferré. Na kin eza normal. Que moi héritier wa Tazali. Oui, na kin eza normal, na kin. Bon na Congo Brazza eza orchestre ezati. Na Congo Brazza. Et bon ya place au route ya comparana. Ekufati. Ekufa. Akoma griyo akoma osala carrière solo. Oh. Ya so na zolo banana. Orchestre vient nga dudu kopa na pesi le sumbote. Ekufa nango. C'est que roga benda baninga. Abenda baninga na eko. Roga nde alaka maître. Abenda koni ya. Abenda baninga koni. Mama, orchestre na ye moko. Ça abenda baninga koni patika. Baninga wana bazaka ba sous-traitant. Oh, sous-traitant na radio musique. Na lobi mama ye orchestre ngana ya roga. Tango basala ka orchestre. Ozo comprendre net ya sali orchestre na ye, azui drummer, azui atala koyo, azui na ya orchestre na ye mama. Maintenant ce que bato wana tu basala bango ba sous-traitant pendenga wana ko ako ideo pe tomboli break pe a chepe na likolo ezala kanango. Mais mukolo orchestre ali. Même na kin ba yebi ke extra musique eza ya roga. So na so kosa bazo mona ngai. Extra musique c'est pour roga. Zangule laksani. Zangule za yemoko, eza kombo na yemoko. Eza kombo. Ya yemoko. Te mais ça signification. Signification ngo tango kokutana na yemoko bongo tunaye. Eza ne lo mo bomba na se wana so na tangi secret na dévoiler secret wana ngana to kanga ma émission. Te pardon mais to ka. Lo mo fo tunaye. Zangule za kombo mo za puissant. OK, merci beaucoup. Sikondo bana musique wana, idole non la kacha musique. Muto apesa au goût. Il y a animation. Il y a animation. Ouais, oh ma pesa elengi, ma bovandi bobi na Brazza na zota la TV na zo yoka, vient nga oyo, mutapesi nga goût ya animation. Ngai pe non en tout cas. Vérité za malamu na koloba. Idole ma rapport bendela nga. Idole. Ya idole no fama ko. Voilà. Bato na sepela na bango. Benda na munoko ne Lionel. Bazami bali. Benda na munoko ne Lionel. Eza Bill Clinton Macintosh Nsengo kudi bendi. Oya landi wana vina nga CNN Alligator. Basala banzela moko ti lelo d'après nga na so mona ki animation on dirait so zonga ka côté to wuta. Eza ne lo mo zo changer ti. Do ba tika ba on peintre moko ti lelo biloko wana zo zonga. Dokura ba tu to balomba ni banano waka to shani ko ni manto. Bantini bakanisha balunda to londa mushindo. Wata tukanseboni mukadila tulonda bienchelu yoyo na bimpe ncha kwetu bato byoso babyakula hey ya biloko zozonga no bayibi kuna to ma ko balola kaka lokola CNN Alligator asala nambre wani wetu wabalegela bitibitibita la mutu mabe nambre wani wetu wabalegela bitibitibita la mutu mabe ya nambre heka bibe ni marama di bolowa exercice wana tu batika ba maman non prêtre so ça la différence ya bango mibale différence ya bango za nini différence ya li na ba voix na ba nuance baza même pas couleur moko ba pe voix moko ti différence ya makasi et puis si ene na za animateur alikolo Bill Clinton a salaka deuxième voix donc différence faut za na ba grave za na ba nuance za na ba air chaque moto azana air na yi chaque moto na couleur na yi mais ba ko boka bango mibale ba idole no bangwana wala ba meilleur ba idole ti lelo biloko na bango na yo kango ti lelo so nani inspira ka moto inspira nga mingi côté inspiration ya mingi Bill Clinton OK côté inspiration et puis Bill Clinton c'est le seul animateur au parti la wemba bêtise c'était aboka bêtise voilà ça c'est vrai ba cri na et tout et elle a toujours une signification bon c'est là na rana zadi ye ngana mona aboka mingi biloko ne mingi aboka zaka mingi ba cri mo boy eza ba cri kangama ti et puis ba voix na yo alia aigle na côté betate alia aigle et betate on a l'homme de kombe et betate yeba mambozolo ba on a betate ça vient na zolo ba vérité betate to bi musique et betate et betate bon dans la rosa ndenga ba idéologie vraiment ya ba animation dans c'est le azati ba voix na ndengo lingela bato tu balanda seleo bato tu balanda voix ya seleo bakata na bango nyoso ba kunzardo ya voix moko za commercial te en fait ezali voix moko te umelaka ya ba le roi de mbiko ko elala do atonga monde na fandi bodona so tana ngana mandoyo ka seleo na ko so nini na liboso kuna ba animateur ngana tangeli yo wana soto zongi na sima na yiko to ba vina biso ba juna mumbafu pri to yiko to ba vina biso ko ba tutu kaluji oso comprendre mais pas ça la peka je crime au kaka nani
Tutuka loji. Oh, maman, et na tout na rasité. Tutuka loji asala ba cri ebele. Quand dombolote. Ebele, ba zitutala ba cri ebele. Mais ezalaka ndenge nini? Atakuna babwaga za cri moko mais tuzo baka kino maître za ye couleur mutayi makamunde ye. Tutuka loji ne muta memaje wana. Tutuka loji tsanga memaje après Bill Clinton a juste ko relève makamunde. Tolanda télé to yibe émission makamunde ile kaka. Donc voix otangelinga ya vieux nga wana c'est le scram ya ba voix ya kala. Ya ba voix moko za mingi e umela kati. Umela kati. Ya ba ngo tangelanga ba Shomina Ngweri Shomina Ngweri na ba 3 jours ya ba voix umela kati mais il fait bien à travailler bien. Araba nzela mais ba voix wana umela kati. Soko le beau de la voix no bo ma carrière no pamba. Siko yo linga roza na école nani? Ta ko boka ba cri na on animation. Soki na zo boka. Tu te sens na école nani? Ya Bill Clinton kaka. C'est-à-dire si alligator azalo kwa net azo compléter kaka. Azo compléter par voix nuance. Mais na makambo tu na ba critère. Ya ba animateur, c'est Bill Clinton. De lo ezanga oka ba tatouage. Baza ebele Bill Clinton na sala ba ekutala. Ti lelo voix na ye eza. Ti lelo a. So ko sali orchestre no voix ya Bill Clinton ekozanga te. So ezanga on dirait makambo ekozala te. Tozala reconnaissance quelque part na ba mwa ba makambo. To bossa na ka facilité. Ba Bill Clinton on ba bateau ba timona ba nzela moko boso ko animateur vandi sui o comprendre. Et puis il ko boka na tempo. C'est un grand maître, il bon. Nga vraiment en tout cas na fier na yo papa. Yo pena umela zalaka wana maki. Donc va continuer comme so dans quelques noms animateurs on a habité ceux au monde a dit n'est pas la bango. Par exemple Kabuya est victime. Est-ce que tu peux dire bon Kabuya azama sananga na ebie to solo ane na ba sefa to betane fespam na groupe mobo ya kala. Ti akeba kimona Kabuya en fait Kabuya ya kana voix na yemo ba voix grave et puis na ba animateur tout ba bima c'est le seul animateur ya kana caché na yemo rubu. Non ne salinga mabe. Wolololololo. Aya kana mo couleur na yemo rubu. C'est différent na ba massa misusu. Vraiment en tout cas ya na ligne wana ya kana couleur et puis lelo voix na yo wana kayi mutatikala nango. Lokwa ba vena biso ba somono. Ouais. Lokwa ba ve somono. Ana voix mo mutatikala ka ya yemoko. Donc après bato ya ko respecter quelque part parce que ayi asali loko mo betika libongo ya solo na zolo bana yo ba Kabuya wana malgré tout père mo na comprendre na gate mo vraiment ya ka babe aroyela la star aza moninga nga yebi ya la star ayebi ke ngala dundaka moto avandi wana pe mettre na ouais na star ba mbote siko zali na yo Kabuya Orly Kabuya et bon l'obeso so totally bien. Il n'est pas un frère, mais l'obeso pour nanga. Alimisanga l'obeso, ça ko crédité, ça opinion nanga yandenge na monaka. L'obeso pour nanga na monaka. Azali animateur ndomboloti. Ah ok. Azali animateur folklorique. Ah, ya bato ya boka. Ya musique mboka tout. D'après moi, na ndombolo penza atsala ko marketer na ebite so na zolo balikamba lukuta d'après ngaye. Ngana tangelo pena ba animateur ba vina nga ba Kaludi ba Bill Clinton ba CNN alligator. Mais comme ils ont une stratégie en musique, donc comment vous sangez ça tout le monde mélange. D'après ngai na ndombolo pena ne tobeta ka sebene. Aza pena na katiti. L'obeso azati. Aza animateur folklorique. Babylone surtout ça na kata fumbo kata. Au moins te simba te. Parce que na ndombolo. Oui, et simba te. So lo bina ka biloko na sala na banzinga mbuka nde simba. Bakata mfumo wane lala simba te. Maison mère za ne lo na maison mère lo ka mabeza kati. Ataba tche loko mabe ba fanatique ba mimango kaka. Donc yangi normal. Et puis avant de pembe na mutu moko azana puissance. Afula talati. Moto babimisa ba roi David wa depuis ton bana musique ngo animateur mukusa ya taille ya Mike ya Mark wana yo mona déjà. Yebo la roi. Stratégie. Yebo la roi. Yepe aboka pe bien terre so total bien. Aki tout droit. Foyenga yo. Foyenga asala pe mututé. Ce que je te dis là c'est vrai. Ba roi David wana za ba stratégie kaka ya ndule. Boto bimise loko mo boye poto changer na ni monde mais so total pena na logique pena ba animation à ça l'exercice moko to ngaso na vandi le loi na yi bataille loko moko ya sala na aelo te pas non mais agina raison na yo ati masa agina raison no tila no poto po loko ngwe la kangala oza ina raison na yo otila no na poto wa obeta no chez Jonga wa ina raison na yo po bataille wana na erreur vraiment. Pardon. C'est vraiment le roi de la forêt. Ok, bon, équipe sur ça. Danger.
Eclipse l'homme des gogo. Danger. Ah, Eclipse Mososo, rappelez-nga le souye wana. Mutumo bien, solo rana nous bien. Et puis Eclipse Mososo, banda carrière. Si aye lelo, biloko ni nyo c'est normal. Nani ratate. Lokola, mwana tala tataka kwezi gemita, yadita ataka sebi kangoto mfuto la malu sobe, muluke tuse, ayaya soweto. Wana biloko ya sala. Ya bien. Baba masa na ngana ebi bango, ngana ebi ke oyo. Distraction, oyo, sena umbriera olega na yi. Me boba tiga la gana ebi bango. Ah, Eclipse Mososo, non. Talentueux, posé, ya ebi. Yebe na ebi. Quand même, on décortiquer mutuna mutu. Nazo tangelo bateau ba yebi. Ti lelo soki bateau ba yebi wana so ba bimi awa. Bazaka toujours na force wana. Lokola ba alligator, lokola ba Bill Clinton, ba tuto. Ba kunzardo. Ngana yebi so ba voix neza ba voix moko ewumela kati. Kunzardo. Ewumela kati. Ngana yebi takenda ko luka nini kuna ba voix. Na dupidu. Ba voix ezalaka ebele. Okena ko luka nini kuna masa. Tala biloko wani ba voix ni bomaka carrière. Lokola ba Diego na bakini. Diego ouais. Omoni Diego moko na zolo bako. Diego moi ça mobala sakatora. Ba Diego ngoma zaka mibali. Ou aboka chez président Werason, ya animateur. Na zolo ba animateur. Moi c'est ko yela. Yela ngata na zolo bande vérité. Oso comprendre, na zolo bande vérité, ba voix wana ya ba voix mo boyi. Eza ba voix mo ko ya une époque nango. O ba ko ba wela ka ngo mais après pa. Voix c'est le ya ba voix ko milata. Ça veut dire pour nanga eza erreur hein. Oko ko ta place mo za na durité. Siko yo na kati ya Zangulu, ozana nani? Nazana ndeko nanga injecteur piqûre mais ba msu batika na sifa. Lokola couche à jeter. Na PCP bambote azana. Mais siko pourquoi ntungu wana ozo memango charge o yo moko on dirait ozo kabula ngote en fait. Non, nazo kabula yango. Awa tozana studio. Toko ngana ndeko nanga. Mais wana mambo studio. Mais tout parce que mambo public. Oh, mais omoni. On doit même charge yo moko. Non, et ça kilote. Te kilo ezate funa mema onga moko zo senga bongo. Oh. Ezo senga ningi wana. Ngana muta force. Ngana muta ba moto ezo senga ngamo na. Boyemi balo lingo manjungu wana ka yo moko. Oui, ngamo na ko mema yango. Ye za wana, ye pas za lo sous-traitant petit. Ah? Oui. Injecteur sous-traitant. Oui, ye pas za wana, mais ngafuna mema charge yango ngamo. Te obi ka mutabia te ka. Te na Zambia misike tambola ka bongo, misike tambola ka. Te mutabia te. E aza mutu nanga misike tambola ka ndingi wana. Aza pe sous-traitante. Ako edinga pe na kotombola mwa brick banini. Ezalaka nango mais ngane mu nazo mema charge. Animateur bazolo ba na internet ba vue ebele c'est moi. Aza ndeko nanga ataza na ko expliquer. Ba biloko fofo ko sporta kango. Tala. Obeli biloko susulo. Yango tima. Eza ndenge wana. Obi injecteur asala ba succès ebele ati lelo plazo sala ba succès. Aboka ba hydroquinone mwana mama. Bozo pakola momo botela. Je m'appelle injecteur. Au moins na sala ba crina bango nyonso biloko na bango tu na sala kango mais bango ba ko sala biloko. Mais injecteur charge te ya. Comment que ça problème te comment que ça na studio au relate ta casque mais charge à mon. Charge na maboko na ngai na ebisio. Azalo wala sous-traitant, azalo wana so li kamboza ko tombola brique pa yeto coller. Mazawana. Charge za na maboko na ngandi muna mi maka ba makambo. Makambo zandi na maboko na. Siko na bia bwana na casino za boye. Boso ko na ba rene ko zande. Mabe kutu na kutu presse makambo ba date na éviter. So ika pona ba date na ko monisa na ba tu passe surtout ba animateur. Na ko nyokola na ba animateur. So ika pona ba makambo ba date. Siko na bia bino na ba golo moto kufa après cancer. Ba Gaulois en fait na biso to na problème. Ngala lobino ke ba Gaulois ba lenga ka. Président Roga asala makambo na ye moko azana temps ya kochela mutu libaya te. Ba faire gola wana tuna ba fali pour patu wana ba ibi puissance ya Roga ya Lompade. Soko solo wana ba viona ba kotalisa yo. Soko comprendre atendeli mutu solo, mutu misapi, akomosa succès koleka bato baemba. Mais pourquoi pas Papa Luambo Makiadi azalaka nani? Papa Luambo Makiadi azalaka nani? Nous avons une réponse. C'est comme notre question. Azaki bon guitariste. Vous comprenez? Musique ezali na ba branche ebele. Ezana ba racine ebele. Na ko lobano papa Lutumba tikala ko yemba ti. Masala ba chanson o etikala nostalgie na mitu ya bato ti lelo. Ba vie Lutumba. Donc on sûr que donc
Ngana qui drummer, je faisais partie de meilleur drummer na Congo Brazza. Yo ye bien. Mais on si biso to. Non mais parce que tu sauté. Non, on a sauté te tozande na close mususu. Tu me sauté fait un parcours fa ko ba. Je faisais ngamu na beta ba album nyoso yoka ba dudu kopa wana. Ba album nyoso yoka ba partout des stars yoka ba okomema Congo na mutu e ba drum wana ngamu na beta ba drum wana. Bon c'est convertissant en animation. Non, pour la linga soko lobela biloko ngote. Na soko lobela ngote na kuna changer. Bon soko lobite bana lelo ba yeba de. Baba zela soko. Oti ba kana bokoko. Ba kota na internet ba ko expliquer ba histoire na funa ça la film. Ya solo hein. Lelo to komi na phénomène arena. Phénomène arena tiadat na Afrique voilà. Au moins déjà ba Davido ba betaki déjà pas mal d'artistes africains ba betaki déjà. Roga elle a vu sur Casino de Paris mais là pour le phénomène arena. Et à la Didas, et à la U Arena, Obika Arena, bah ça les autres continuent. Alors, Tchadat, Roga Bini. Tout est dans un programme. La Kalamingi Tawa, avant même tout ça, album, il y a président Martin Luther King, SP Bass, grand prêtre. Avant album, il y a ça déjà date. Avant tout ça, on a déjà brasé, il y a date et logo moro. Donc, ça surprise, il y a un mois pour dévoiler un momoté. Tous les Jeux Olympiques, ça, le programme, on a vidéo à la salle. Après, bon. Donc, on peut sa date Kalamingi. Sur le phénomène visa, bino bozo un visa facile. Est-ce que biso même a visé ta? Boya gina combien? Biso toza ba musicien, monsieur l'ambassadeur, ambassadeur de la paix. Président nanga ali ambassadeur de la paix. Donc makambo visa, ezaka lokwa net yo ebisinga lelo bokolamba te. Lelo tokolia te. Visa pas na biso ya bilo mo mikemi. Boya gina combien? Toye belé na zo ba sous nombre te. Vina mutalika suba muti na ngwana toye belé wana suprême lompader suprême mfumoza minsabu monsieur l'ambassadeur donc wana so expliquer ba petit wana faut bazala calme ba petit érosion ya masengo wana faut bazala calme boza la poser makambo zo ye bien obi ngai normalement ngai funa nazala funa lo mana prise na la producteur ba musicien bo bana ba na ba ruelle landani na ba ruelle ba orchestre ba quartier tout na producteur ka ba na nazo fongola festival ya quartier bakumi pena audace lelo so bavandi sui bo batumba na lobi mama otangelenga ba animateur bo batika na mboka te non tanga ya bino ya kisasa me ya Brazzaville otangi tanga bon ba ya pa biso te bongo bon faut aller dans la plateau moi au moins opesi biso valeur bongo on dit prochainement animateur to vana ayoka kombo na elo nazo gagner bango nde retard bango bazana ngwana siko mona animateur olandra yo la sima ayoka make mako so opportunité ope wapi faut beta pe na orchestre bien faut beta pe na orchestre bien pose opportunité o ya kukutana na yo parce que on a les pib ya za musika em suba ko lekane pe ate ale bando ça les stress ba courant nako ngo wa maele. OK, merci beaucoup. Donc voilà, animation lelo oyo dans un phénomène à DJ. Pose la dernière question, dans un phénomène à DJ. Est-ce que bilan de bosa au département de animation yo on se promettre que animation ils a toujours na poste là face à DJ lelo. Oh mais confusion ngo ibandakala ngala na yoga ande bato balwa mais ezaka bongo te. Le DJ ezali moto oyo wazaka na kati ya boîte ya bato basala ba platine basala mo ba dédicace bo ba kaleke baso wana ba boaka kana ba benga bango ba talaku bato ba yebi na kopona kati ba talaku wana tolo baka to aka même ligne na biso ako boaka pe na orchestre ako kipe ko boaka na orchestre na kama bato misusu ye asala ka nini wa asala ka afrobeat azo sala deuxième fois mais azo ko mi benga DJ. Le DJ c'est celui-là où azala kana ba nani voilà bo basala ka ba biloko wana aboki moi dédicace mais ou animé que so ba kalisson ba azo ko animé wana za atalaku na ba MC baba na surtout ba wana non ba non MC baba wala za nzembo wala ya banzembo aza atalaku te e ko ti petit wala be aye ba peni asa peni a petit na ka bongo yo ka siti to ko kendaka ko ba so aka na ba ti to ko kendaka malobe ko bien eza petit asali buzz na ye bon ya bien ya normal na âge na ye ko kindaka na ngo bien. Est-ce que yo so promettre face à ya ba nini wana ya vague wana vague ya ba MC ya ba DJ nga tout ce qui ozo promettre non bango bazo sala bien c'est-à-dire musique na bango wana nde bazo kinango wana ezo kingi bien mais ça différent na musique biso to sala ya bana les a passé ya biso ça passe parce que biloko bango basala wana
nga na kobeta même 100 na journée moko. Donc bana wana vraiment bazo sala musana bango bien azaye moko te MC Baba bazali Giselle Gucci mosusu Paterne Maestro mosusu Kazama bazaye belé boba nzinga na biso bazo sala fierté ya mboka vraiment en tout cas c'est bon mais tous a même lignée quoi. Merci beaucoup Abidjan Ngotima, merci vraiment la présence là. La plateau la biso vraiment ya Flamand HD et il y a BHK TV donc voilà. Merci à toi Lionel Mayaka Pongo. Lobana Soukezali. Lobana Soukezali na ngina pesa le sous mbote na SP Bass Martel Luther King le grand saoudien na ebike kalamingi te Congo wane ko ningana na pesi mbote na ba musicien nyonso ya extra musique à Sangoul bana poto ba mbote na bino ngwana. Je salue boss de boss monsieur l'ambassadeur grand prêtre Roga Missile moto azobongisa bato vie. Bon, après motema mabe il souffre vraiment kasi. Ba mbote no bisiku vani. Na pesi mbote na Junior Igwe Ntsenge. Tony Montana na bosani te Carcho le Bled na pesi bino tu ba mbote. Bon. Tala mutu azotalanga, tala ya azotalanga. Yo kasi na obwa kote zela na bwa yo. Na pesi ya Julien Ngacho le Pembe ba mbote. Na pesi Nelly Kemi Papillon Rouge ba mbote. Na pesi vie na ngai na Orléans. Commissaire Bambote a trop d'Aïda Bla, Tobo Sanité Maître Olingu na Orléans, na Mamondele Bambote na Minangwana. Merci. Suko, yona kake ezarani ndombale. Ah, kake petit la ngai. Kake pire petit la ngai bene chabwala. C'est-à-dire au moni ngai au moni petit kake. To sa ko to 3. To kana Rolly Diesel, drummer sans alcool. Moto aleki ba drummer news actuel moya yi. Ah, ko ba boete quoi. Na bien maman, des fois t'es yo benga ka ayo la sabiso ka Rolly Diesel ko ya Rolly Diesel moni ndenge mera na tu nyonde se eloko ni ne ka entre yo na kaki kake na dinga ka e parce bola la landa ko te bino mibale kake aza petit mo aza maele des fois te kake aza na succès des fois te kake yo so mona mutu ambunda boga tu des fois te te aza des fois te botende yo so mona mutu ambunda boga la marque wana azalate bato ambunda mingi baba bona bakweza ko ni oto ngabiro abika bataka ba ombale abi to sala ka biso mibale omoni kake omoni ngai wana pena petit na ngai pena to tambola ka partout libi sanga ndena zo bengo na petit ya kozaka leki kotika la leki mais c'est le seul mutu ambunda oyo akangi Afrique na Europe mais obaki chef te Fiston Moko ah violon Moko comment chef te chef Fiston na lela fort on aura pas d'entrée on aura pas banda to poto poso pe mate muke oke Orléans muke Suisse pe matate muko to na besoin na yo et puis avimbi a tsepe na po tala ndinga komi soki pe ko yo leki bango bon Nadège Bomei Nadège Bomei ngana bien ngona Bomei mondial libongo Nadège libongo mondial na leli fufua masango bendela inga jour wana na ko lega lisusu te OK batika yo ya bon babote sili. En tout cas, vraiment, Bambote Sili, son nana bato trop ébélé, ba Kodo Maran, ba Ali, ba Sarkozy, Pepida, ba Goditoa, ba Yvon Maïcha, ba ça ébélé vraiment. Ah, yo ba député te, ba sénateur te. Ba Kabarate. Bakabarate. Bon, voilà, Bino, ba Kabarate. Ok. Donc, merci beaucoup à toi, Abidjan Ngotima. Merci à Lionel Mayaka Pongo. Merci Edino Image. Merci à Baot, surtout Balingarabiso, Balanarabiso, Nakacha BHK TV. Merci à toi, les patrons, les boss, donc Djibril Biyaki, jeune entrepreneur. Merci à tout le monde. Oyo, Barolanda émission, vraiment. Bon, c'était vraiment nako s'abonner, bon s'abonner massivement, bon partager vraiment. Toi, on a besoin beaucoup. On a besoin de bien parce que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, vraiment, c'est un nom. Donc, au monde a déjà roga, nous avons déjà directement. Donc, voilà. Tout le monde pour le prochain numéro. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.